Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Mama Rifa yoko tozala na bone yoko tona loba te po nyonso na ona lobeli ona lobeli to yo yoka ano nyonso po yo ti lelo tinga manga ka belle sœur no na yeba pe tenga na leki ba belle sœur no musuna ni o yo tinga mbo mais c'est pas grave et yaka chance na nga mais eza chance na otena za belle sœur na yo chance ya nga za belle sœur na belle sœur ba ya ba Bénédicte qui couli ba divine mo konzi ba on doit dire chance wana yo zi chance mais c'est pas grave c'est la vie. Bon. Bon, na vie, makambo ekomaka ezarapo epesa leçon. Biso so toyebi kofolomi te. Aboti bana. Mais moi non kofolomi de akumba na mino. Biso so toyebi boko menanga komba mwana wekiminga. Yango na vie boza banzambe te ba mama. Bobo takate ba papa oboti bano che oyo lingaka mingi oyo nde na zemi na ye mutasi mbete po yende non mama moboti asalaka na motema Didi Stone merci na fiza mwana merci na Idine ok nduwetu Kofi obota bana oyo kutuko otanga kata kombo tata libango boka kabonte me ozwa didio mema na mino omoni eloko abeti yo batu mso bakoloba o poza mwana poto tete bosakana na batu te poto ça veut rien dire à la base biso to aba bantu kobota na poto nde kanisi te kwa mundele au prévenir que kobota na poto na posa batu mwindi d'origine congolaise ata bokoma ba français mais c'est okena d'origine ba congolaise. Pona kabana te mwana mususu yoko kanisa ke mwana onda kosunganga na vie nzoka o kaka yoko kipete wana yimta kosunga lelo message Didi a postele biso posta ki banda lobi eza pona Kofi me ba parents belé bozwa mayele parents bobota kabana boboti biso boboti elongi oboti makolo même mutema bobota angote prévenez que maman okoza mutema malamu boboti mwana diabolos ça veut dire que obote mutema te papa kokoza mutema mabete maman mais oboti mwana na mutema malamu on peut na quartier balbaka mwana na wana mwana malamu ya soma baba maman na été ça veut dire que mutema genre ya monani oui ya monani bato ba enleva ke ba ke ko boa kaye na la police à Kinkoli ba police à Kinkoli nde ba zuye photo na bomo na tena miniature ba lokoti genre ya mais aza inconsciente donc c'est comme si pour ba boa kaye po ye ba lisusu to nze ba melisa ki ye ba biloko nde ba ke siko ba boa ki ye ba policier ba poster numéro na bango nde ba policier ba kangi ba photo ba publier que biso ba tutozana ana la police à Kinkoli. Donc, bah, quelque chose, genre, il y a la police qui colle, maman, bah, quelque chose, à mon ami, bah, c'est maman, bah, c'est 2005, ça peut bâtir, bâtir, d'abord, il y a tellement, bâtir, des bango, ma bé. C'est des robes, c'est des blouses, des amis, il y en a. Na fingiote, na nenga bien sûr, oh, là, tu as des amis. Et ça, Christelle Fernandez. Et bon, Christelle a zana ni soupe. Est-ce qu'il y a Christelle à Solbo le mwa kuna kama na na fingi bonde. Est-ce qu'il y a Christelle? Bien ai doit chemise à macho panga. Ba. Chacho. Yote. Kofi yote. Yaka lisusu na video ya chacho. Na ko bambo video yango na zolo. Lelo mwana wana so azo makolo wana. Non, moi, je vais te finir parce que un pénateur pété, et ça, c'est juste opinion, mais opinion, ah, bah, bantou.
nga Karine sepeli na nga nango te. Didier lobi mabe te yo tout fino nyama e bon nga na lobi a lobi mabe na lobi pete ka lobi mabe mais akoki ka akoloba na papa na ye bongo te surtout publiquement cochon Miguel lobi mabe bois non encore bon appel na sujet te pour faire ba analyse na bois ke bino pe me loko alelo mercredi na bien lobi mabe te mais yana mamusu ba lobango na ndaku okoloba libanda te yalo kwa yana bino mo azaka moyibi bon la ne po yibi boko ba ke batige libanda ba bo mais non lo ka wa yara mbo ko tse na ndako na kata ndako nesko boko ba yayo sale mabe yayo po lekisi boko ba ko tumba lo so yibi suto tiko libanda mais bino mo yibi ke ata so yibi bo tike libanda te c'est ça tela nga commentaire oyo na yo leke ali ya tout fino ko sakana ngate yo lobela ya no mabe biso erba mambo esala mabongo biso tolobela ngo poto zwa leçon poto zwa leçon makambo ezokoma so ezokomela bato nzambe apermettre koma kuna po biso batakoto mpe tozwa leçon tokobota te bana bakabula bana te baponaka bana te mwana spécial azalaka te mwana na lobi mabete me makambo akomi akoko komela en tatani publiquement te yo mbuji nyama yaka eso commenter na bloquer place aux atos okoya ata na mbetu bongo epanzano oh Zézi, j'ai la joie si je suis devant vous, j'ai vraiment la joie. Pourquoi na mbetu na te place otala ngo panzani bongo tom supposa na mbetu to za vie moko na likolo ngusu siko okweya bolala de na salon na session na bikwe okweya po yo molala de okweya olala par terre wesh OK OK comédien voilà comment finge bosi ki bosi na bloqué akende bisous bye bye okay apema na kimia nkolo isu nde na bloqué na kiposa obinisa Thompson na kalinga Thompson na jona ponda mai pwani na kiposa wana nde na bloqué na kiposa Thompson na kalinga mabete on va continuer tozoma donc pendant koloba que miss na biso bato ya mokili eza miso ya nzambe te kofi amema didi na minu boye kofi abosani ke na vi na botaka mpe bana misusu bayaya didi ye atya kaka didi didi na ngai ye omoni makambo bozaka luka na nzoto na nga didi olingi boyeba ndenge nga na lelaka didi Didi Kofi amema Didi entre nous Kofi a raison à soutenir papa na ye pour sa tata na ye quel que soit ma belle à Kofi yem ta lala kina liya po yo botama donc ma belle na ye bokolobele na ndako se bozongi bovandi oyebisi papa moni ndenge olapa makambo ete makambo na stati ya kobuaka te na ye Kofi yango nyonso kobuaka ba mabanga ko Kofi ozwi Kofi ozwi bakatelo pe apartir batindelo ozwi bakumisaka mwana bongo te onzeli na vi yo botaka te zema liboso nde ezalaka ya Didi yo bota papa wana bana na kisasa kuna bana babimaka elongi na ozolo ya yo ya mama mi omoni mpe ya mwana lolemo ya papa abinu me bana bongo kipaka bango te tozomona bango na baémission omoni mpe ya lolemo ya mwana mobimba papa agwepa bon seki mwana na mbele azo papa agwepa na lolemo so abwaki koto ase ya agwepa mobimba mpe mwana wa mobali me bana bongo tomona kuna bango ata foto te mais soki Didi ana poto to yoza na kini
On va dans la voiture snap ma bête. Et ma bête, en moi, no yo sumbi. Il est pas bangal. Ah, oh yo sumbi. Ko ça ne vidéo ya ma bête. Ko boka ndenge boka ki ya ma bête. Ko kumise ndenge kumise ki ya ma bête. Mais o eza ma bête. Eza kake. Opesi bolingo makasi. Obwakisi bana misusu. Qui peut faire ça? Ok, ko kate la batou français que yo ko leki sa vie na ote na ko kipa ka ba erreur papa non nanya lobino leki sa vie ba senga ki o ka o soutenir papa tana moi message au coach na statut je suis de cœur avec toi papa pour biso so to moni ndenge batou mususu ba sepela ba kanga kofi ba mususu pe ba sepela ete biso so to moni mais biso to za biso batanzela to batabala bala yo za siko mwana penza olia kambo wa kofi yango soki lelo koma mwa maneke makasi pe kaka na kofi yango ka bafan na kofi mutu bavota yo ti okoma na niveau wana waki mutu moko à la limite ata batindeli bamessage ke soutenir papa soki okosala ngo te waki mutu moko ovanda no ka kimia silence silence ebukaka bangomba ebukaka baimmeuble silence okovanda kimia ozalaki obligé te oya korépondre cœur sensible Maman qui est sensible, je te salue. Vous n'avez pas maman qui est sensible, c'est maman. Vous avez pas recommandé comment faire. Follow la Canadienne, non, lui, qui est sensible, elle est nani. Na comme moi, maman, j'ai quelqu'un à mingi mère de garçon, des nani. Na chocho, oh. Bébé bana poto bazalaka bongo yepe azota la musala na ishi mais c'est quoi ali boss na batute ok mutakomeli loko na ko saka na batute bana fianton ko bota bana poto ndela kisinda ko mundeli Yo me commis bon tu quoi t'es mago. Toi tu quand t'as des coups nous. Sache un jour je vais t'attraper. Un jour je vais t'attraper. Non wow. Eh bolongo la kamakambo na mutu na mloko kumisa oba na poto te. Mwana koki kokola na poto yo mo mama ne ozoloba na mwana oyoka. Likola kokomisa bana bana poto yango na bana ba okoma ba voyou. Ke bana koto batambolaka na bambeli tozo sukapi bana koto yo yesoko mekiaza makasi te ache yo mbeli yana bilom sous son peut pas tolérer okindo kite nini nga fingi ofinga nani nyanzo na ti commentaire yo ofinga raponi na moni yo te liboma aponi bongo lo besuni ana tono te na moni finga sus bon ok ko finga sus finga no te commentaire na so finga sus comme te ba commentaire no ta zana bloqué ezokoma ba mone kombo na pona eza kombo grâce ezokoma grâce à moi na mathématiquement bon finga oui il y a kombo grâce non bloqué le soutien na quand il y a mon qui Fernandez non a bloqué tika on finga matama na kati na chiko moto na finga lisusu bye DJ lingaki papa na mingi otala pe carrière nini wana mama tabo pakolanga muzomba te boyo pianga kande papa no balingi bakangi akende kasho osa soki 20 ans nde bazoloba papa za na 67 ans de cela bakangi pendant 20 ans okufa de na kasho siko papa bongo po yo tali carrière no yo koketa ko komata statut monte que je suis de cœur avec toi mon père tel papa maman so za papa ke bana yo bambelo moko a o bloquer chaîne YouTube na ngapambe olongola moi libone no moko wana cha awa na moi j'aime no ke nango et bemba carrière
na carrière na papa rapport ezani. Est-ce que baby c'est abete la papa bon maboko ndinga la ba danseuse. Baby c'est abete le maboko. Mais baby na likuma ese sopani, asa la ba danseuse. Et sili. Déjà ba porter plainte mais na minute yo ba sepela ki kofia ki cacho so epe pour na 7 ans bazo ba so epe pour na 20 ans. Mais elle sali ke ndenga ki ba komia koko so ba kangi ekuna kofia piqué crise. Ala mu ki biso nyonso, biso tona mitema mabe makasi bongo te, biso nyonso. Et ça la biso passe. Ça la biso passe kotala ki ah kofia piqué crise kuna. Nga kuna komo ba ke nzambe kofia na 67 ans amukolo. Est-ce qu'on koka? Ataka show ya 20 ans, ataka bache kaka. Ataka show bache kaka 7 ans pamba. Ya ana 67 ans. Si ayo bibana âge na 64 ans. Est-ce que ko faire okoka ko vanda ko lala na kasho ezaka olali mbetu aya mukimbe tango babalukate toilette ka wana osiso sumbolexi mai Belio sandwich na miliki ya mai zanga secret belio papi mo mlai koma okomi olingi lo balikambo bazo beta na porte ba ye qu'est-ce qu'il y a toi a ko compter ce que c'est peut ba chena batu po ba solulaka akuta ne ce qu'on a kata kashona batu ba futa ba mo mabanga oya bwaka bangote ba simbiye po vie par année pe makasi te manga. Donc pour le bac nyonso ezama be bat basueta ki bongo nzamba sungi na poko na ngo malgré le kuta ya ba mama kimpi nyonso ba kosa ki biso awa a brosete a chata stick na lipekate wana ki omi tanda libanda kuna loko elamba poalo ko fia pa yi emotion la muki piqué kuiji a chéri boye a jaune si boy ko fia na bini bongo quand même. Je bénis le Seigneur pour mon père. Voilà ce que est touché la carrière ni bemba carrière. Mais comment ça quand on a battu pota muzo baba na poto baka fian. Na poto abat baku fate. Pour comme ça na poto bango bako la ka fian. Ba tout fi. Bana bino mo sumba boko ke éducation bana teme boyaka na YouTube bo éduquer biso ba mami bimba ba soso ba mwa bo bana no ba éducation na bana bino na bandako mwana oyo mo sumbi okoke éducation te fungoli pe mbango zwi boko kompe commentaire Karine bana poto ba jaka bongo bibembe ya yo mitokomaki OK mais deux fois je pète des câbles wesh et bana poto ba bongo te po koko na poto soko yebise ke biso bangala et pas biso to lire makemba kaka na français na ese batuni tu es de quelle nationalité d'origine je suis mungala ata ko lobetenga ma amo poto mais ayeri poyo mama na papa bo lobiri c'est comme ça poto ni soki bana poto ba bon na poto ba kufa poani il faut le voir ba bota na poto ba kola ka bongo il faut que bana poto ba kufa ate il faut ba kufa kate pour un poto bakola kabongo buzoba et bozone ba irresponsable boko ko indiquer bana bobota te bana se na poto bana bakola bongo sko bino ba ka luka biso to za médication malam na YouTube poani po boyebi ke na kini se to ke éducation malam lokwa na poto bana ba yo kate biso pe to ko na poto to yo kate siko ba ka bengi biso empoli ani na YouTube il faut pas que to na poto ici ça pète. Bon, je rejette, mais que le roi va na poto bazaka, bongo bakola, bongo biso pe tokoma aba mama poto, tokoma boy. Yo, on verra comment déborder dans le bazar, on a bloqué tout fino, on a accédé sous au couf, on a débordé l'eau, il y a bien. Cochon. Muta koko sana binemi partout ma akozo courage tam sou na mwasi na tam sou na mwana na e. Et surtout que oza mwana oza public. Pour nini bat ba komeli bana na misusu te ke papa na bino bo soutenir bo ba komeli parce que ba bike okoma nani okoma femme publique batu nyonso ba yebi yo. Donc à la limite soki batu ba komeli na bango yo bongo oleke okoma makambo okomi et bimi lokola trahison. Ça n'a rien à voir na bana poto. Ça n'a rien à voir. OK?
okoyebisanga mwana poto so baokata papa ne kingo loko aza mwana poto olela te tala moto akoma ebongo yo zonga esu na commentaire yo place oza wana so ezalaki ni babimisaka bato na kokoko kobendo boye tosila na nga na yo oyoki respect na bafana mayele so oza fana zoba neti yo komi boye na obloke yo no mpona yebiso no mpe tufi na yo kende respect na bagbagbe nga na osala live na lambe na ntango na sukoli te na brose te na lie eloko te na fungoli live mpo yo oyo ya kodirige songo moni moni tolongoli libone na yo okei oke olongoli jemi na okei bambwa nga na oloba na bato tonga na posa bakizengi awa so oza kizengi na okeno na potopoto na ndenge kizengi topotani kuna na potopoto elanga bana fianto ke bolalaka na bana bino lokola bana poto bazayaka bongo bolalaka na bango boboti na bango oza mona poto ça veut rien dire même si oza mona poto même si oza mona kin si oza bien éduqué tendresse bébé Karine boni mama bien ana live tendresse live c'est bon abenga boyenga na tuna kama makambo ya na babi mwana mona ni donc so si ça solo là te amonani babwaki ye na la police akinkoli amonani mawa oza ba video wana pesa wana ça fait direct mama franchement bandoki ba awe komelinga merci na ndenge ofilinga nga kofilinga nga yo te mama soki mpoza papa promena ngai nkolo yesu chance na priaki na ntongo chance na prière zongela sija jaria te sija jaria d'être aussi si jaria monani mère fan à TikTok je te salue na TikTok moi na sali mabe asali mabe pona nga Karine ye munene mingi na okonda mama so poza papa na okonda kobanga lote na okota ba jeune na okonda soki likamba bongo publiquement il fallait qu'il poster eloko te pona respect ya papa na ye parce que wana opesi accès na badongolo miso o bakozwa pe occasion ke omoni mwana moko kutu abaya etala kutu asali bo etala kutu non biso nyonso tozala na kini no tomona teke danseuse moko andene koleka na nzela kofia kange na makasa kene mon fleuri aza te bango nyonso Christelle onde ye ala pele na oka ndenge okoma kuna moni yo okokola lolo okokata piko no ya moti nanu tomona te ke kofiaka ngai danseuse mona makasi azwi epai na bango komovanda na mofleri te bango mo bayaka bango moko epuis majorité badanseuse bayaka na bamama basumba bango wana babota bango bayaka wana baza kaka papa kofi mwana papa fion bamame ebele bino mo botinda bana ki danseuse kuna yo moko ozoyebisa mwana bima kaka na ye kofi zwa ata zemine obotela biso ata mopao moko azalawa totikaki motema mabe tomata tokita kofi ana mpe congolais so bato mosusu bayebi te biso bacongolais biso toyebi ke basere na biso wana babeta bongo mpona doki me ya se mpe bobeta bongo mpona doki ozwa mpe deja doki yango okino mpo olongwa mboka yango olongwa ata France ata Belgique okomi bwaka ata na Londres oki ata na États-Unis mpo oya deja na doki na yo oki ata ovanda kote moko ke mokolo yango baobenga kosamba ozala esu te parce que yo okosala bongo mpona doki me e bosengi bokosi bongo mpona doki bomoni ke komo konuire motu ekomo okende mabe tovanda naka tobetaka maboko do biso na Kongo musana biso ka tokunda ba Lumumba tokunda ba Madilu tokunda ba papa ba tokunda ba Kofi wani pete tokozala na bango na bomo itomona ka bango nde bazomataka ba avion na baosa vi na bango loko ngana o tokelela tozanga non tomata business te
tokomi na posa pe kakate Kofi wana komona azui yaya soki bandi mambo ba viol Kofi akokoza 10e na mambo ba viol na Congo na se pera ke ba danseuse na ba ke ba viol ba sait que Kofi a 10e na biso na bino par nanu ba danseuse combien de ba kozi oto yebi boni ki mutema mabe boy bo soutenir kaka makambo mabe likolo ko soutenir mambo mabe o ba danseuse ba ki ma fali na Maroc ba pe ba porta fali plainte boyebi est-ce que boyebi bozo fumula minna comme non yana Kofi moi j'aime pas Kofi moi j'aime Ferré et moi j'aime Fali et bon ceux qui pour ça Kofi est sili ba ko banda ya Fali au fond la mon que il est trop jeune moi na ba est-ce que boyebi que ba danser so ba kima na Maroc ba porta pe Fali plainte ba porta plainte pour ami ba kima ba kota na bango pe poto ba sala bango ba jemo so pe na ba message kande batu balingaka batu na ba message be ba ko kutana na batango il paraîtrait que batango ba ka kutana na bango bateur bananyo ce qui peut ba Fali ce qui peut paraître Fali azalaka wana ezaka so pe na gare ce qui peut na station ya essence ba caméra ka ndenge zalaka ba beta ce qui ba danser zana moko kutabuka na so liboko ti lelo ba misuso ba beta ba kenda na mbila bafunda ba ya bazwa ce qui peut image ce qui peut za gare ce qui peut na bosanité lisolongo ba betela kinga ce qui peut za solo eza mabe mais ce que c'est lokuta Dieu merci ndenge za lokuta mais ce que c'est solo to komi ko telemela ya wana pe ba faire ba sala bien ba voyager so na ba danseuse te Fabrigas ye poso lingo yo beta na Lyon ba danseuse na so sondela bango kuna bandoki bozo ki ko funda muningo zo bosa na ke to lala kina na oka pe sentiment ko yoka ki biso to zala congolais mutu mususu koko utemboka musuki aya bomi congolais mais kaka congolais yemo kazo boma muninga na ye izakata si ba combattant ba koloba oui ba combattant ba obundela mboka ba na droit siko ngana yo poka to inai Kofi même lelo so akufi yoka sito yoka mawate kande to inai moto yoka mawate ata na miso bato to ki mate na motema na kuzu ozayo moko acabou tirando siko yo na yebi mama na la vida nga mobimba atana pesibulu atana pesibulu atana mileli mawe kosila te bona ba kuta yinga na kadi na yango na kasi ya motema na komeka kunyoko na yango yenga koma zengo na mekiba moyen nyonso pamba na komi na désespoir na komi na désespoir siko na yebi makila nanga mabe na lekisa tango te na kozela melesi soki na pesi ye na kozela balinganga soki na lingi ye naleli nga Karine naleli maman désespoir natikali lelo maboko pamba nabungisi badanga na ngai nyonso naleli nga mama naleli nani yango ya kokadelanga lekachacho nga nalingaki na motema moko nzoka mona mama kangelaki nga motema alingaki ati ya ngai na molongo ya zomba soki okozakisa chakuko basalaka mwangele lobi yako ya kofinga yo nga nazwili te ya Kofi Olomide natuni nga mama bazwinga makasi na nga nyonso naleli yaya yo posa ne komi yo lela Kofi na nzembo so bache nzembo siko Kofi na serge eboni kindoki boye wana bamaye miso no bozanga batakolela na yo na akufa te mate kita ero ponzembo na yembe salbine loko te mais c'est zaka to nati ba noir mame Kofi akufi yo na ko chanze mo makaso vandi na kwe na nzembo de ba chenga zemi ya bijou
Et tu as la référence. Nazimonde papa ba bijo sente ka na bunda ka mozi na ndabunda sundra ka na ba seranze. Eh, tabandoki. Ba sorcier. Bana posa ba sekaka. Tu beta ba nzeba kofi na ba feti na ba anniversaire et ça se peut c'est ngo kofi ngana ba moyibino ten. Bulugi ga ba ba chene serele ba banzo chamba album ne banda ya kala. Ido na banze monene ba ko alata ba sultani na ba clip kota mabanga. Nyoso rekozonga oyebi yango la lettre. Oyebi maloba wana nyonso. Mais muto ayemba ngo. Yozo yemba kutu banzembo ya série o azolata ba bazé aosa ba clip pembeni ya mabanga. Ti lelo ba veste comment origner via kota na veste. Oyebi na banzembo ne wana mais muta bongo fungula ka munoko. Bino ba komisa ba kamera na bino. Kokola tonde lo biso soto chara chongo na ba kofinde bokanisa to andegi moko. To ba kamera na bino te. Malgré biso soto lire asemo biso soto tambo to za ba ninga na bino te. Biso to abe étoile. Kofia na kanda za bongo mama na étoile. Mona mo abota ma papa bango wanga na mama bokola zemitana mona bongo alelisa ba président Kofi abongo na ndenge mabete na Congo ata ba mama nyoso to bibozo bazemi ba mibali muta obota Kofi lelo aza ba mama miona que son homme repose un peu ba mama mo pe spécialité o même mabora bongo na libumu ba bora bongo ya ba Kofi na po bayanga na to boti to kufi bana biso ba kufi bana na biso ba kufi bana ya bana na biso nde ba oki ozongisa ba Kofi ki Kofi moko oki obota ma ba série na bon mais c'est quoi biso to juste to kuta ta Kofi yango ya koko bongo ya 63 ans mais c'est que quand même on est béni bato ba rata mona Jackson bongo na Kofi mais on est béni bo sisi ba posa Jackson et pas Kofi po Jackson on parle ba lingala te ba spirit angel manotizo eza en anglais mais ya Kofi eza na lingala ozo emba rumba okipe bien obini. Ce que tu générique, papa mobile au télé mobile. Ce que tu as mobile ku ya mobile ya bato bini nae. Mais mutabongo vandi na yo saluer lo côté ayebi yo kututé. Mon la kele liwa. Pona nini pourquoi kalala kina danseuse moko oh violence faite à la fiante bino mo ele so violence faite à la femme ke oh nani au moins na comme nani Eliane Moïse a viola qui si bino ba taba oyo ya ki ba zozomite mama bebo ele biso ke ba violer Eliane ba viola owe o ko isa matama lokwa ngawana aluka ka visibilité banda zo visibilité ko même moi ça yorobo ba bala ni des poids liés sœur en Christ sœur en Christ ko mo tambo biso na ba maillot debe na YouTube ndeni ka bino ba sentiment ka bino boyela kibiso awa Eliani Moïse biye ba homme fort en boka wana bazo sakana na bana basi mwana mwasi basakana na lala na yorobo komona muto yorobo wana sike komona makambo ezali na kilote wana mutu oyo ba violaka o Moïse asakana na ko lala na yorobo nde bandala banda mutu titongo do nyonso wana bolingi komona mutu azala élevé na Congo te seka nzambe asali mutu grâce aza élevé okomisi ye ennemi sans bomonana sans boswana sans boyebana okomisi ennemi Moïse mwana bato ayembela nzambe akoma pasteur ana nyongo na biso te asala biso mabe moko te même Eliane alamukaka kakosi kake ba viola ye. Je vais libérer les enfants de Dieu. J'ai des choses à parler. Je vais gagner. Mbana moko bobanda ba émission boko mi belé na ba commentaire. Moi on Eliane, tout c'est nembongo ya poto ya ko porter. Boko mina ko benga Eliane makambo ono zolo bakanga ngo bia ya ngunda. Tala motema ba congolais. Tala motema mabe congolais. Oh mère de garçon, on a bloqué, était non bloqué. Tala motema mabe congolais.
toza na preuve te donc po kaka elia na obi baviola ye lokwaka Moïse ana mbongo bogar ayebani mbala moto commission ya solo ayeba tuna kisasa balingo sakana na bana na biso basi Eliane Mambozolo baona ko bossa nango te yona ngunda na yo okoya ngunda na yo biso to ko soutenir yo ozo ba avocat makasi na bato bana bandiko ba avocat ba ko mobenga allo yaya bâtonner, mes respects maître, les bâtonnets. Nalobi, moi Moïse a lali kuna na kisasa mo. Ya mon ana sana makambo azo banga mboka na bino wana lo ezate ya bo sécuriser téléphone moi na makambo ezali. Lo combien de mois? Inane kalate banda to zela makambo Eliane famille misela biso. Na téléphone na ba vidéo nde bazo longolise ba zeni, nde Moïse a violé na makasi. On a qui monté mama ba congolais to zala simelian biso soko soutenir ye. Tande to tika na soni. Tande nenge to tika na soni. Téléphone bazwa na muto azwa téléphone wana maître wana Eliane akoma ko swana na ba maître ponza mbepé bolingo ala biso identité ne muta uti na cher sœur en Christ ba auto violer ba lomol sera bazemi atanga makila chaque mois. Aromine kolala na yoroba comment ça appelle mission na ken piana ce balobi yoroba c'est de l'autre côté pourquoi vous minimiser les gens tu vois les gens pourquoi qu'ils aiment mon boy ya ko uta na likanga Moïse mbi etiko za de base yoroba quelle malédiction aux maudite soki ngayo za ku likango suka ka kuna na likango kuna okita trop yo benzo beta kili biya mabe upanzana na bongo jikona kokoyo yokoya poko uta kuna je voulais sauver les amis le quoi qui zengi moko boyo mo ko retardé mental na ba français ko ko le lepse za kana mutu era makolote to mona ka débit to mona fin na ngote awa na YouTube malamu nango oyina muzoba no na YouTube osuka pe na YouTube Eliane yake okoseli Moïse makambo ke ba violer to soutenir ki eti c'est tout biso ba mama poto to zaka na ba manque à faire so ka ba futi mbongo bana longoli moins 50 Eliane courage so mele ba parama tembele ko tambala ka na taxi ba ko ya ko enlever po Moïse wana za trop fort kuna Eliane ki zenga mama soutien makase utaka na diaspora. Après boko yao moi na wana finga ba diaspora bo se bo ba kizengi ba finga binote yo moni mutu normal wana preuve te mundele kutu ye moko okanga mutu na preuve kende bisa mundele ke ba lokaki yo tota soka okanga ndoki kende na la police mundele ngala ye kanga mama biso pona mona mama biso na ndoto zo finanga kingo mundele mambo na te il faut les preuves mundele tala cicatrice na kingo mama mundele preuve yango ba voisin bazalaki ba pexi bitumba mama kanga yenga na kingo ne mundela kangiyo. Oh, il y a une explication, il y a une sans preuve. Mais au moins, la diaspora, ça m'a dit, bon, ça comme une asima, mon tubangal, bah comment ça va bika. C'est comme comme nous, nous avons fini à Moïse Mbi, on va te dire qu'on Moïse wana, yango wana kuta pesa papa na bango maladi, yango wana tikala na église pour la kabasser. Bana na biso bazonyo kama bana na biso bazonyo kama yomo ya poto kosunga famille. Est-ce que moi na non nzala. C'est Moïse bien comme alikango na yemo atali ke kuna ozwa moi 500. Ba Allah la na Moïse te yo qui para famille yo zela race ba violer ndoko motinda $100 pour ba mi mama na l'état pour ka ba samwisa mutu boza caprette ya ko emilie mutu Eliane samwisi Moïse kana internet akosi ba violer nzambe pa bolingo alingi yorobo kana internet ba lalie kana internet ba boye pa yorobo to comprendre ba moke oyo ninja lokuta au moto va violer autant kama kila chaque fin du mois on a un problème à makasi ba longo lisono bazeni na volonté na oti est-ce que yo zona temps yo ba chope lito yo ndima yo lito yo ba cheka na quiz a rotumba boliaki na balabala teza kana temu pour no temps na no na et puis ça non na ba problème na vie moto zo ça no bien chaque mois nenga kosa biso makila azalezite so makile zo bimwa tout moment ozana kimia ndini ozana kimia de population so vanda wana kimia to zo bate na obebi sakita batu to ndenge na vai na taxi ro exe na okita pantale ko bado il faut non lukana ko to hôpital ozo bakena de na mbongo hôpital te do na zana série na vie na batu basunga batinde na ngata mbongo na luka docteur moko ba yedinga na maladie yo
soko sisi wana botala siko kana nga bana bazaka ka matrice ngo balongola soki nini to na bazemi balongolisanga mais muta bongo balongolisa bazemi makile tangaka avanda ne pas la jupe droite na français na monoko bavandi na yoruba na ken piana na katikati bazo poser ba question moi na mobile so ken a tuni ke yo siko linga yoruba zel loko te pas répondre en français non ken pourquoi vous sous-estimez les gens il faut pas sous-estimer les gens il y a des gens qui tu vois l'apparence ken loka kizengi mais mutu bongo ba maman nyoso poto ba simana ma fille ba mafia buzoba ba maman ba telengana sans position. Ma fille ti lelo ba preuve côté ba no ba zemi téléphone ti lelo to tuna keti to zaka makasi ya ko soutenir yesi ko makasi wana ya ko zongele ke Eliane ba preuve oyo ebisaka biso Moïse o force o tezana ti lelo wana to ko tuna te mais pas mon finga Moïse to finga ki wana ko tunde arata te to rata Moïse te pona ko finga sans preuve to finga bato ba bi famille Moïse ba bi biso famille Moïse to sokoli na ba leki ne ba innocent to simbi tata mama kutu koloba te o mutu moko lala ki ata na cousine Moïse explica ki vito bimisa nyonso mais na suka na mo er to moni que to fingi Moïse yepe alaka ki biso ba preuve ti lo to mona ba preuve te démarche ni to sala biso diaspora pour to makasi na soutenir ba faible mais na suka er siko biso ti lo to démarche ni to sala na Eliane to mona ndenge yoruba lale li biso ye en plein live muto yo ba force aka frère pasteur Moïse a forcé qu'on l'a Eliane mais il pona et pas yorobo Eliane alongola bilamba moko bino mo sakana bato et longine ya pasteur Moïse na ya yorobo ce qui Moïse a violé kona makasi siko yorobo de ko to mitiki oh mais c'est le contraire ba mitika n'est pas Moïse mbi yorobo ne fa violer yo po ye on kokate obanga mais c'est de Moïse a violé ko ni ko sakana bato ko ila bato makamba makolo likolo mutu na sebo. Au monde diaspora bazoba diaspora le bara français diaspora bana ba passeport rouge bana mikanda ba tondi na ba live okuta bango commentaire wana ma fille on est derrière toi ma fille nzamba sana yo que le Seigneur te protège Moïse a komona Moïse wana mwana na yo yo kasi Moïse ana mama te ana tata te opi balinga pe bolamu na ye oyo ya ko kilakele mabe Moïse a komona a omona nini po yo zananya Moïse oh yo soutenir Eliane comme ici ma fille a nini kayo mondo zo zemi batata bazatende bon yé pe ta fille a osuka bongo nenge pa ela absolument mbalokuta ke ba violer bango il faut so ki biso to landeli to moni ke ba violer bango il faut to zongela pe bango ba ko finga nyoso to finga ba innocent net ba Moïse il faut to zongela ka Eliane ko finga bon to finga Moïse na mbalokuta to finga mokonzi love je t'aime to finga Moïse na mamba lokuta po te ke ba prévisa Eliane a kosa biso ke ba azoko ko binisa ba prévité po Moïse o menacer biso soto mona ba avocat o ba tondela Eliane ndota mbata na 20 avocat nyonso bima na likambu na ye avocat nyonso abima na likambu na ye ndeko na biso mo zanga na Belgique azaka lokola liboma boye abanda ko loba lobebele ando finga pasteur Moïse akota kasho na kimia boka ke sus est-ce que bozo yebe na bosa ni komboni azaka mutu aprimi sa makasi boyaka muluba abande ko finga pasteur Moïse na chiluba bozo yebe lisusu bo se rappeler na mambo Eliane po bomona ke bokota mambo na loyenge mais Eliane yo na sala kindumba mukimumba o matabavi ok ba Abidjan mais ndeko no biso na za kasho ama mabana ndeto loba boya za na kasho kana mambo to yaka ko loba oyo lobi kaka yo mto otalanga kama kambobo commentaire wana yo monyango ka simple commenter Denise wana boyebi Denise ana kasho bino mo bomona mode tala nzamba ebo futa obomina mbeli ba obomona mbeli Denise wana chaka munoko azaka na posa Moïse ke kasho anosa ba live na mulanga prémisse na Kishasa Moïse, tout na Kiswahili soki na Chiluba zofinga toko tigo de Moïse yo oza mwana mama na ngoza muluba moko kende kashoto ko lakiso ya likambo ebi mutuna makolo te kokota pona sentiment te lokwa na YouTube bazoloba yo po yo lobi lokwa bateso bazo commenter yo po yo commenter akota likambo Moïse na loyenge aki na posa Moïse aki kasho yaki malobane
Ce que homme aura semé, il est moissonnera. Les londes dans le banabino, Denise en a cacho. Ah, cacho, que Moïse n'takanisa été. Azaki na makambune ana poto e matake kitara sala kabaluki saki akima kenda kini kanga munoko. Kota mambo Moïse. Yo zo finga Moïse na YouTube bako kangaye na cacho, gouvernement changé, droit de l'homme, boyena boye. Il y a na ba droit nyoso au fingi. Er yo zo finga Moïse makolo na sazo lele la nzambe. Nzamba Moïse, je place aux na 4 mire. Oza parmi bandimi à Bethel. Yo pe akati no toko bima kacho o se retrouver na Bethel pour place aux ba pe akete. Nzamba bolingo. Okomona ke yana batu musu ba to chakate. Yo ka se ba benga mutu wende l'Éternel, il faut na ba paquet. So ba benga wende l'Éternel, ka si face à l'esprit. Te wende l'Éternel ali a semul ka loko abiso. Oui, à quoi il y a pas ça dans ma somme loko abiso, mais azaka différent abiso ko azan wende l'Éternel. Aussi longtemps que tu as été ya batu. Yo la mukaroke musala, yesko musala ne kote ya. Bon niveau monté, et après on a ba soldat. Bon cause âge mon amout, mais ya cause général yo za caporal, mais bon âge mon mais bon za grand de mon côté. Mais bino so ba soldat, bino so la tate, ni bino so la marche, mais bon za ne grand de mon côté, c'est ça. Sur le cachot il y a la Moïse. A kontango, ando comme célébration na mon métis. Na mukanda. Nana passeport rouge. C'est nga répondre à un côté la Moïse et yo niama sans papier. T'as un passeport. Dans un Mukanda ça fait autant. Na comme belge ça fait 14 ans. T'as un passeport abimisi moi na métis. Na cacho. Est-ce qu'ana moi mutu musa boko le lake mwana. E balubi munoko oyo e betisa pasoko fimbu. Erozo lobozo kota makambo bat côté ba lala na ozalate o côté ngo était en keki. So comme on est zone lo ba te pesa conseil pourquoi au côté ba Dieu finga o condamner Moïse na likambo na preuve. Pourquoi? Peigner la yele biso mamna bona mai kalambaya biso nyonso ba femme seule basi nyonso mibali ba boya je suis peigner. Mike Ndumba. Na Kindumba Mike banda bakabwani na penyel. Combien de basi Mike à l'axibiso? Combien de mibali penyel à l'axibiso? To ko tana ba via ba tuté mais ebino bo yaka na mamna na YouTube. Bo yaka na poto sele no ba analyse peut trop ça ba analyse na ba vie na bino. Ngako je m'en fous de penyel. J'aime à toi répondre à toi finga ngako te tali ngate na côté la pe pasteur Mike tenga na lobaka veri. Kono linga malheur non te no linga pe malheur à pasteur Mike te mais er li kambiza photo bandende li kambiza. Yo yele na YouTube Mike Empoli abeta ka yo boy na boy mais modèle yo zipola ki policier mbata na comprendre que yo non beta frère Mike na nda pona modèle moi c'est bon ata biso ko batuto bala te to zakana ba makangwe mobali nini ata bino ba diaspora bino batabi kota yamba bino bo soutenir ka les côtés les plus faibles. Mobali ni ata bino ba mibali ya diaspora ata bino ba mama bwana bana oboti mwana mobali azu moi si lokwa penyel moi c'est au sauter les policiers bon aéroport mbata siko mobali ba kine ndako mo boyebi ko bando leka ala ki se bisoka ke Mike beta e boko beta o ya beta Mike ya ibisa biso Mike il faut ya o pesa biso explication pe modèle mwana na nyoko lio na ko beta o ye pa beta kio Mike, tu nous dois des explications. Ah non, maman, parce que Mike, te tient la poche. Mike, tu nous dois. Il faut combien de fois moi, on a bêtise. Pour y pas de l'accès, ça va sentir que vous bêtez dans mon corps. Donc ça veut dire, surtout, tu as sauté les policiers, bon, on a mobile net. Si vous y a un mobile net, on a que qui ring. Mais ce qu'il y a, on pense à la gente, tabassé, yo. Yo yem sam sote ne yo no me la wiski zo la wana ndako libala nde yo banda yo ka fali na ndako libala wana yo lobate yo yaka kai mama itrete mata basete ale bino pe ba femme seule nyonso mibali baboya basondela bino bana bo comme je suis peigné je suis de bozi bakanda ba Yannick ya mibali na ba Olivier ya ba ginyonso ba Saint bino bakanda wana nyonso bo commission na sibolati si Mike do bino hôtel sous Mike ne longa chanteur chrétien te bino bo hôtel de ne longa papa moi no chrétien. Je suis peigné. Les lots qui impolités sont peignés la affiche publiquement. Mon bal il n'en vend dans moi ça beaucoup quelque soit kitoko. Kitoko, ça dit kitoko il y a qui bala mais maman pas ta vendre tête. Pour moi qui kitoko ils avaient zalé. Il y a longité ça bassin tes taille. Pour venir qui a mis de moi c'est kitoko changer ma balle à combien.
Na kitoko ne ponya vandi na ibala monte to fêter peut-être 10 ans de mariage. À moi c'est kitoko abeta ka ba 3 ans kao abimia. Moi une année demi na abimi. Donc ça veut dire kitoko ya bizaleli. Donc maman pata wana ba nana kecho baza a féliciter pour bana makambu ba monaka. Bana mamonaka. Ba peigner là ba race mona ba niki. Comment on a déjà niki comportement bon aux Olanda mobile na mbeli yaya. Siko so tali concert au likan wa Diamond. Mama mona Diamond yako yamba fali wana. C'est que soki yo na no élections fali azongi susu. Catch li susu landie. Non. On a peigné sur la faute na bino pe pasteur Mike. Et ça na batumso se boze lever bo na catégorie aux amis bali. Yango pasteur Moïse nengo bala kanote papa vanda no bongo. Pour un ko bala o bala pour di bon to boyo bala la biso 2 ans 3 ans divorce pour na penza. Basi nyos ba basa ko bala te. Prévenir ceux qui basi nyos so kitoko ba ka basi o bala na kena no musika kitoko ke na bible te. To zaka na mokili na biso. Ami da moi c'est kitoko belle de visage belle détail. Mais à ça la 10 ans nanani. Nanani oh ça 10 ans. Mais elle est belle. Pourquoi on va dans le bal? Oh, et ça m'a kambu na été, mambo li bal la copine na été. Ah ça c'est on a non fin te mettre la vérité parce que c'est la réalité. Ah to biso nous on dépend des réalités des gens makambu ils ont comme la bateau, tous autres talents vous pouvez comme la bisoté, yango to ça ba analyse. Et ça ko fin te et manque à respecter. Ba okyo katele même place au batindeli ata osilika mwana okarina na sema hivi ata bien Kiswahili kata mutema na ye ayibi na lobi ya solo parce que biso ba congolais to rasem ta comme na niveau mo ata sali mabete ko lobelete pour na niveau boni buzo baboy makongo to ozo mbata pe muto ko ba limbise batiki ye po ani ba bomi muto ana te mais biso na Congo so betika ki seke di mbata preuve ale kaka ba bamba li banga na voiture à Joseph ba boma muto ana pour na nini manque ya droit de l'homme. Mais un bateau zipo la Macron, mundi wa zipo li elo mo ya bien. Écoute pe Macron na chemise à pembe. Miyo yebi mi ebe na suka no batiki na bango yeti. Donc pour nous bango qui était exprimé kanda na ye. A se pelanga na président de bango lo zo no bete ya wa beti. Mais biso na Congo so meki bonde mukolo ba kunzi yo. Non, on peut pas continuer comme ça. Soyez ma bise ali photo lo ba place ma bise a poto lo la place malamu za place mana mon to lo. Ko vanda na libala basa ko bala bazaka basa ba kitoko te ko ota yezo tanga o soko moni yo basa ba kitoko makasa na ba basi na biso ndebo mona ba likolongusu kitoko makasa zana ka poto tala ka to sepela ka memu ta ko zoya zate basi ba vanda na ndoko ba mabali yalo ko ba mama pasteur ani na mota ine mo 1m50 na ye ana santé na mo matama ni lokwa yanga avant ni potali na matama nanga o na kesu ami bambiki avandi ok ba 25 ans de mariage siko yebi basi wera monaka ta po o kana somo tala ba clip wera sala tala ba fia sala na ba tala ba fi ba figurante ba clip na tala ba danseuse wera ko mona moko mu pende lo kwa Henriette Kajinga momoni mu pende wa les autres telingana na podium Mampataka makachi. Pour atteindre à bona ye o bakate makiki o mikolo bandi bazo kata makiki na singa. Aboya a préférer vendre. Yo kende bandi bakata makiki na singa o telingana ka bongo na batalon na bapembe mal placé yaka lelo kotaka lobo bima lelo zonga ka lobo sali lobo to lembi ba vina bino na minonga biso to na posa to pima. Bo adopter na ba vie ba Amazon. Amazon sans akipe muta mutu loko papa mba kufa enga ko master mais popo mona ke basi ya ko bale ya ba Amazon malgré papa mba zana bombo to yo kaite papa mba kufi ezaka kutu loko anda kufa mais biso basi o babala rate ndenge to mitandaka biso na ko mitanda ai baka nza atave yo bas ba papa lutumba na ba succès ba sali to mo mata bas na bango papa lutumba na komba mo singa ko to chroniqueuse na yebite pona la tsomo pa na chronique fois na meta komba mo sineta na yebite komba mo sa papa lutumba na yebite mais siko yo ka papa lutumba ke na répertoire est-ce
est-ce que bino boko vanda na fête ya place bat ba na 60 ans 50 ans bazanze mo lutumbe betade déjà on a ka sonze mo lutumbe e bandi on a ka bato ba hotel makaba papa ba 50 ans ya ba 40 ans on senti que ba homme sage mais era telema zobi na raisonner ba série ba longola kay na musala ndezembo wana album ani betaka banzemo ba souvenir ba papa bango bazo ba grâce ma grâce. Le lance moment ba misere se bele bazo tata bana le video ebi malobe ezo akobala nani. Kobala nani? Nani? Aurélia imba. Basi musoso bazali ya kobala te. Arolukela yo makambo na famille o penyela. Mike place oza. Yo lapa yo penzo sala kwa soso asala na zelo boy. Soso pe ndinga chara muno. Parce que on a ici bino walai. Basi musuba yo bala tenetinga. Ngako tu mwasa ko bala makasi ya yo mtoko na commentaire o raisonner te. Ngane ma biso ba mazonit. Basi ma bala. Basi a soui. Quand mon mari parle, moi je ferme ma gueule. Biso ne basi ba respect ya luzitu na libala. Biso Biso tu bien ami bali ba papa vous quitter papa ne ba biso oui patient allô oui Karine je suis en train de te suivre hein excuse-moi je sais que tu n'as te corrige hein arrête d'insulter arrête de devenir trop dur tu comprends non je comprends Patricia merci voilà je remarque et je te signale hein. Ok, merci. Parce que là, je parle de Kofi, ça a été très dur. Ah bon? Merci. Oui, parce que quand tu parles dans le calme, on peut t'écouter. Mais quand il y a trop de violence, ça devient compliqué pour regarder. Tu comprends, non? Mais non, parce qu'il y a des gens qui commentent n'importe quoi, c'est pour cela que je me fâche. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Tu es bien dans la douceur. Tu es bien dans la douceur, pas dans la violence. Merci, Patricia. Allô? Oui. Allô? Oui. J'avais oublié de te dire le plus important. La lobby, hein, je ne sais pas, en Belgique, c'est comme à Paris. Au moins, il y a un après, sur le Sauf qu'il va te sur rendez-vous. Nous avons des choses à l'assistance sociale. Vous avez un bango ou pas? Bazali, ouais. Voilà. Donc, soit appelé ce rendez-vous, il faut bien qu'on a aucun pas maman. Vous comprenez? Pona? Parce que ceux qui m'ont dit qu'on a dengue ça qui toko. Maman, n'importe quoi. Ah. Mais c'est mon non. T'inquiète. Patricia Lala Pongi. Ah. Bino bonyaka na mambo poto ya ba 5 ans passé beaucoup mission no bebite chaque colère on l'a makambo ba lois ont changé. Bisous bye Patricia bonne journée. Aucune ça ba idée na. OK, merci. Bisous ciao. OK bye. Tozo ngana ki wapi na frère Mike Walambioi. Frère Mike Walambioi. Eh yo ka ben Nadine tika Patricia tika. Donc boti kaka. Oh, merci, mère fashion des Nantes officielle. En plus, je parlais trop bien même. Ben oui. Patricia, pour notre Kofi, c'était dire avant, il y a Kofi, tu dire, on a dit Stone. Oh, moi, il y a qui dire dans Kofi, hein? Kofi a salé l'eau autour de la salé l'eau, moi, il y a l'électricité. De Nandenga qui ni kutu na tchè na pose na sija frère mec. Nandenga qui ni kuma mbaba danseuse ko la la kuna ba leader, hein? Et comme un officiel, Nandenga qui Nandenga kini officiel ba ngomo ya sambrali na loba ba mo ba danseuse ba wele la ka ba leader ba bunde so danseuse so yo kota sika oba oba zangana de banda kala ba bi ke biso nyo so 5 dollars na pa na leader so muso yo kota sika ba komeli jalousie ba bundise mabe ba yibe bilamba mabe ba sale boy mabe pona nyo so zuwa po ba bi ke nde biso 5 bimana leader ye pende ngai akoma pe mbanda na biso. C'est ça. Biso to ebi vérité que c'est bande ko biso basala bon pona doki. Eza ma bête ko ça bon mais eza te que bon nuire pe motuti na soka tia kata motema non. Wana ndi côté to telemela.
ba sœur wana ba danseuse ba ba ndeko na biso ndenge mo pe ba kofi pe ba frère na biso pe biso na biso bana Congo nyama kila mboka tokonzima pe te ke kofelo mida boma bango don ndemo pe bango pe tolinga te ke aliro ba oke na makambo ke via zonga kasho na a janvier esimba te et te di vérité ke ba viola bango te ndela yebi yango viol mais biso na bino na ndenga ki nteli ke ba viola bango te tebi ke bango moko te zaka souwe ya danseuse nyonso lala na leader et a parmi ba projet ba via ba danseuse ceux qui bino boyebi te botuna biso ba danseuse nyonso projet na rêve na ye ndenge bino bozaka soki ba boti yo ndenge biso rêve na biso zaka un jour na nyata poto nde tokokisa ba rêve bo eza na batu majorité même ya ba danseuse ba orchestre rêve na bango ezaka alala na leader ata butu moko ye po na e marqué continue histoire à vie et ça lié que vrai chéri alala pe na leader po ba otala leader wana niveau na ye batali basa bimana bango ye po oleka wana na ndenga biso ba fille et classe rapé classement siku toyebi ke mwana koko koma message à bongo parce que en mitia na pari ya mama na ye peut-être na ndenga zuwa na ndenga nini mais et après sous ma conséquence et on va dans la porte mobile en Afrique il faut s'attendre à tout n'importe quoi tout ce qui ndako tu ndeka vanda na Belgique be mobile na Suisse et nyos na téléphone toute la journée et ana musala week-end maman on quand t'appelle ka era mati avion parce que ce que tu ta mort so ba récupérer tout le monde te ba ko récupérer le mundibu o ko ka ki bomba na mundibu hein mundibu ana suke elinga mabo siko na ndenga kini mwana nota kofia mona na TV alingete voilà et à ma conséquence tobo ite mobile so bien trompeur ou tromper mais qu'on vend la peine mobile ici comme on peut et d'arriver ba mambébélité pour mobile encore déconner ota et mère akoko linga bima na buta côté alikango azangelo kwa expliquer moi si avant et empêcher pe asenter mais c'est que c'est yo moi sozate ko so ka ndeni no kutana na bubulu na zaro wa mungu mablobe bongo ba dedicate na studio yo ko edika ke bon ndi na bengi o ya bangata na studio nzoka ndali kola na nyoyo c'est ça et ba babala na boko mi 1 plus 1 et là qui c'est ton pied mon pied et le roi ba ça ba soda batindi mobile na kipushi ok na imitation batindi mobile na bako ozana bako yo yaki libala ah oui yo bani ko ngana linga kisasa famille na kisasa ngana vandi na kisasa mais c'est que vandi libala te lo vandi na kisasa vandi na kisasa bato balingi libala ba vandi la mobile bande kwa diaspora toti kolanda sentiment surtout la Chine na yebisa bino bolanda ka fulte po muto alobi a ngape na lobi a po muto alobi i ngape na lobi i musala ngote bande musala ngote to landa ka tebele to kote la Eliane wana lelo botala sort na biso to comprendre que azamu le la zandumba mais il faut comprendre on a arrêté à salir biso ba 100 €. Biso nyonso penyele Mike Mbali mabe anyoko limuninga biso sotomiche na place à mwasi so koza mwasi ba sali yo boyo ko sepele biso sotomiche na place à penyele mais le logo mon comportement nenga sa affiche ka mobile auto zana Didier ba sali même pas inani ngako na sala kana mbale wa inani na Didier même pas inani bakabwani po bakabana Didier amonini ka modèle ba fête nuit de noces il y a Saint-Valentin bobi ko fête na mbala Saint-Valentin l'axini et un jour à bolingwa et la kisi ki a Paris yo na mususu te mais c'est comme le niveau kabwana amonini pour ça là ta inani te penyel moi c'est qui toko belle de visage belle détail anglais au soprano monolo wa mai mobile amonini
ya nazo sozo basi nyasa kitoko baza basi akobala te lingai bolali bolamuki na tango mwana bendana boluka te ba comme 5 to comme pesa mai qui raison et comme trotter non net biso ba homme spirituel to pesa ka raison na première position na tali likamu na moni ke mafuta o mai na Rolanda sentiment ba tutenga na ko landa full te et full wana tonda ba kaka na mutu wana bo mema na sentiment sans preuve vient ba full moko ya kimutema mabe ba kente mal placé na ko kota na bêtise wana ta il est là comme mon comportement est peigné biso soto mona ke mai kana mambo mona azana ba ko bento pe ba beta ya na ba conséquences à simir o evandisa ekimi ya bongo parce que ça se fait pas il faut zana na kilo ata ya otombola mbata na mobali ya mutu ata na mobali ya mutu te na mo mobali ka normal e otombola liboko pour moi mobali aka mo mobali mwana mobali ata zana pakete aka mo mobali biso ba basa tande na 1m85 betam sou mo mobile 10 ans en betanga oui nzamba sala bongo mo mobile aka na mukuwa ba mibali siko yoto ngozo tombola liboko zipi place na musala o s'attendre nani ça veut dire que tout publiquement mobile aza mobile note on go zipe mbata na place à musala na frontière d'aéroport siko soki tobito zonga sima toza pena mutema malamu toche osko na mobile nuna ndako bo swana ibando zandeni seko beta pe Mike akokoloba te pona sonia ki mobile ya donc ça veut dire ti ba sentir oyo chela biso ba photo ozana makambo sala ki oyo po monisa ki Mike nda zipola ki o ba sentir siko loko yo za mwasi malamu mwana malamu biso tolingi ozwela biso esusu mobali loko adidi esimba te Mike esimba te zwela biso mobali abala yo ovanda na libala na kima biso pe atomona ke Mike mobali mabe anyokola mwana batu abotisi ebana tala le nzamba okeli mwana oma wabali pona comportement na yaya na kitoko no toko kontelo mibali toko konte jibe toko konte kinwani ndeka papa sasu na braza na to sukisi ka mère to konteleo yo zanuka kitoko no na taime biso to konte siko bino basa ba kitoko compliqué bongo boza bato boko lobaka na ba Amazon te place mampata telemi yo na kitoko no tema musika po azo peze koleka yo kaka ndenga za bongo changer mibali ta bota na mobali moko avanda na libala ni emate kita babete ba sentir babeta te to ye ba rapete bino mo kasi na mampata nde bavanda na mabala na ba sekani konyo so bino ba mamba monaka siko to longoli polémique na vérité na kibonzambe bino mo boyinga ko na pété na clashaka sûrement bata asko non classique asko pe non clasher te zozumi na vie normale bobi mo ba monaka boyebi ti avana na libala na loba ya Noël yebi ya wane utuwa e ammonia yokia simbia laleli vandeli tina suka abike malgré nyonso lokwa na bimi na ndako te okomika yana nga ya Noël et si les pas qui ndiko yana ki leki kabonate la si balo yo jusqu'à la gare yo so sakana na kuzana na mbuza mwasi ya wera wapi wera lelo te ena oloba wera ya wera en tout cas bien to zona biso bien et bon bato balbaka de gauche à droite de pepe et bon yemo ko wera son mukonza ba forêt mwana wera sakangi basuki loko antenne yo kazolo abendelo ngia frère Patrice abomwana papa Patrice na bomona ya kilelo fa Patrice abomwana ndenga kola papa wana wasko na mobali ya bongo ezo matezo kita ato siliki esuka kana ndako biso moto za ba fana maison na samba to eba te moko ezaki pe après rep boko lié pa wera na ndenge mabete nzambe walai mampatela bomo ngana ndoko lié pa wera po ngana zala ba fan remarquable ba fan VIP na tambola na président na ba taxi bon si pe rep boke ko lié pa président yo ke siti bat bazor ba zemi na ponga wera kasi dikola ko tolia ke sika mo na ba fan na ba musicien na bana ba leke ba mpata biso so to ndego lia ne ba zemi ko tati dikola ko sisi ba rep ko ke ko lia tela makambo eze nako obizonyo zona bilo rebutike tokota
moni balobi tokota lelo biso nyonso na bilore boutique tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesali na ndenge na yo moni eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.